Capage TV. Capage TV. Eza sirène, eza sirène. Capage TV. Tozana tamoro oyo, Kabila a longwe, Fachi a remplacé. Il faut que le prophète nous donne des révélations. Pourquoi est-ce que le président Oyazala qui a longwe? Parce que Nzambe tanga longoli Saoul, aboya ki atamuta Saoul mokatikala. Capage TV. Il faut kakandi madonde na yebu elelo na yena message moko kaka ya ko yebisa frère Wera. Donc fandima. Capage TV. Suba benjo ba biso yaka. Expliquez biso ce que eza sirène par rapport à quoi? Capage TV. Mission nanda kunena c'est ah sirène. Ah non, faut se repentir. Yasika eye. Yasika eye. Bilokos, Valentin de Vala Electro, eye na biloko mundele ya sali. Ya original Toboy Bibeba Beba. Ba lecteur DVD, ba ventilateur, ba vidéo projecteur, unité centrale, ba baffle, ba radio, ba fusible, ba foreuse, ba chargeur pour ordinateur, ba trépied, nyonso koluka, solution ezwami, et pas ya Valentin de Vala. Ezwami na mai ya Kalamu, avenue Victoire, numéro 61. Pour tout contact, 090 48 38 472. Mbote na Capage TV mobimba, mbote na bana na Nzambe ya solo baone so banzibela ka Nzambe na ndenge ya bosolo basala kaka bolamu amour du prochain pe ba yebi yango. En tout cas to banda ndenge to bandaka na papa prophète Marcus Euphrata, toujours dans l'actualité. Et puis, il y a prédication. Merci d'avoir s'abonner, aimer et puis partager l'émission. Papa Mbote, boni, évolution, il y a ministère. Bonjour, Pena Bande Konso Bazolanda biso partout. Zamba Lola Pambola Bango, basé belé partout. Zamba Zobate la biso, toza malamu, na volonté naie. Ma camion se tambola très bien. Tozali na moi moko ezali moi ezoko tsabiso 10e mois, tozana 9e mois, le l'autre côté 10e mois. C'est très important pour Nabana Nzamba que 2019 ça chiffre ya fantôme, c'est très important Nabana Nzamba que c'est la première fois où décembre est quoi na 5 lundi, 5 mardi, 5 mercredi, 5 jeudi. Et portez à la 4. OK. Voilà. Donc, tous en année, ils sont très prophétiques, où ils sont chiffres au moins si à Botaka, il faut spirituellement, il y a des choses où ils sont salama. Donc, la première étape, nous allons parler sur la prophétie. Tout le monde qui a une prophétie. Papa Nabiso, ou aller, ça qui prophétie pour le président Fachi, pas Koufité, n'habiter après, on va s'embêter là qui est pour prophétie en Oué Longwa, vous savez, la musique, il faut prophétie à la Pembeni, prophétie à la Nengeni, bon, on est la Nengeni, et puis, monsieur, c'est comme la précision, papa no Kingandi. Non, on a bien un beau cas, comme on est boy. On coupe cette explication sur la prophétie parce que, et comme il y a doute, et belle. Nanya prophétie Tizaki sur la mort à président? Pasteur Walesa. Pasteur Walesa, ah ok, ok. Ah, bon, je pense que dans les prophéties, il y a à boire et à manger. Mais ce qu'il faut tout le bilan, moi, mon qui est, nous n'avons pas coupé sa prophétie, nous n'avons pas coupé sa message, même pour un président de la République. Mais avant de donner ces messages, vous devez d'abord se rendre compte, le président, il est de quelle religion? Tout ça, un état laïque. Au moins, dans l'état laïque, tout ça,
tozana état oyo batunion sauté bazondi mila Christ tozana ba musulman c'est très différent avec d'autres états ou peut-être zaka islamique ou soit zaka ya ba chrétien mais biso awa tozana état moko za laïque lorsque vous avez un message il y a président de la République et roleka na télévision ndenge leka ki wana te parce que là vous avez regardé yango bozol belango parce que lorsque nzamba bande kopé sa message na ba prophète c'est parce que prophète wana muta établir roi en Israël donc tant wana na tant lelo ekokanité. À cette époque, Nzamba tindi prophète Nathan, tcha David Mafuta. C'est pour dire que Nzamba rotinda, pardon Samuel. Nzamba rotinda Samuel avec facilité que ndeko gangi la David. Parce que yem ta tcheke Mafuta, yem ta établir les rois. Et un président de la République, le rôle a Fachi. Je crois que Fachi a une église naï. Et une église a Fachi, c'est 100% la parole. Prophétie, penza. Hein bandimela rango pena eza le roi lelo nakati ya mboka awa tozana ba pentecôtiste tozana ba bouddhiste tozana ba zebele alors yoko qui n'est pas mutu wana tene tien pentecôtiste au pesa prophétie rozwango omoni voilà c'est pour dire que lorsque vous avez un message et que vous voulez donner ça que message o ezaneti ya président et ko le kaneti na ba médiaté parce que so ezana poka kabila lelo lingeza la compliqué pour na pasteur wale ça heureusement ozomona to comme déjà na étant peut-être ba koma ki pena ba tumsu baza proche ko le kapemena parce que prophétie eza eloko oyo et tout ça d'abord on a don la prophétie peut tout ça na ministère prophétique don la prophétie mutunyo soit cause la nango soit na Saint-Esprit so kinzamba pesi yango mais ministère prophétique ndezali oyo wape bomba ka e bomba melia be écriture que prophète ya abimisa makambo e batami na kati écriture na nzambe pe pona ko pesa bana na nzambe ba réponse na o etali ba proverbe o eza na kati ya Bible ozomona et de un prophète il faut la ki sabatu ton netilelo awa tout ça na tamoro oyo Kabila a longwe Fachi a remplacé. Il faut que le prophète nous donne des révélations. Pourquoi est-ce que le président Oyazala qui a longwe? Parce que Nzambe tanga longoli Saoul, aboya ki atamuta Saoul mokatikala. Tout a balaye David aye. Mais Kabila longwe, bata Kabila batikali, pouvoir une partie, ensemble, majorité, tikali pas Kabila, les prophètes faut pas expliquer pourquoi est-ce que changement y a pouvoir et salami, mais pouvoir est comme on dirait trois. Fachi président, Kabila na pouvoir FCC ensemble ba nyonso wana majorité yé côté op faulu aboyi kondima ke ya échoué une élection c'est pour dire to comme on dirait na trois pouvoirs alors tikala goye ba kelelo comme un prophète je parle Kabila a silisa qui mission a été je parle comme un prophète Kabila silisa qui mission a été est-ce que les prophètes il faut pas que Nicolas Sabana na Nzambe pourquoi est-ce que le pouvoir pour le moment c'est kabon à trois si réellement Bogolo Bakenza va répondre bino pourquoi est-ce qu'une partie a pouvoir étiquer pas Kabila parce que ezama kamako tatonité une partie a pouvoir c'est Kabila parce que ensemble les aïeux Sénat les aïeux donc c'est lui l'autorité morale il y a FCC parce que si faut bolo banza va répondre biso fallait Kabila kende mais bozo mona teke Kabila kete et ça problème il y a fatité c'est un problème où il faut maintenant les prophètes bakende ko révéler même sur les plans ya mboka évolution ya mboka voilà les messages que Dieu veut donner par rapport au pouvoir o elongwe ndamunangwe tikali et kangamina pouvoir mususu et côté opposition sans contredire les prophètes doivent maintenant révéler le vrai message onzamba linga pesa eza makamba blague te eza ba prophétie ko yate ke na moni Serge akufi na moni asali crise ça ce sont des aventures voilà maintenant ce que les prophètes ou les hommes de Dieu peuvent expliquer moi je pense que j'aura tout ça une émission monayo pour nous expliquer en gros voilà merci beaucoup et merci Motola Nzambe frère Roger Baka à Petarapé prophétie sur papa na biso Jimem Piana qui Rokufa karaté boena boema les KPKK ozomona te que en tout cas ta ba konzambo kango balingi ba contacter bino pour bazana bino pour pesa ba directif ya mboka mais babiloko déjà ozobeta mawana eza ba aventure bazomona bino que boza sérieux te na mambo bino mo bozo sala je pense que tous hommes kanda ya Marc tous hommes kanda ya Marc chapitre 6 Marc chapitre 6 verset 21. Cependant, un jour propice arriva lorsque Hérode, pour son anniversaire, donna un festin à ses grands chefs militaires et aux personnalités de la Galilée. La fille d'Hérodiade entra dans la salle, elle dansa et plutôt Hérode à ses invités. Et le roi dit à la jeune fille, « Demande-moi ce que tu veux et je te donnerai. » Il ajouta avec serment, « Ce que tu me demanderas, je te le donnerai, même si c'est la moitié de mon royaume. » Elle est sortie et dit à sa mère, « Que demanderai-je » Sa mère répondit, « La tête de Jean-Baptiste. » La tête de Jean-Baptiste. Merci. Dans la prophétie, il y a l'école des prophètes. Il faut maintenant les prophètes qui donnent les messages à Yébazan école nini. Parce que quand il y a prophétie, tous les prophéties on zamba pesi. Tout
droit wana ratakati tozana ba prophétie oyo mutu akanisi c'est pour dire que au moni ndenge ndenge Moïse mbia ya munene bongo amuta munene tiko muta komo raisonner te na mona nzamba alakisanga maladie ya secret donc comme ko imaginer leye on betaka biloko ezala ya munene boye ndesi ya munene boye je crois que donc ba maladie moko boye voilà ils en a ba prophétie za imagination. Ils ont ba prophétie ou outil na nzambe. Mais na kati école des prophètes, il y a aussi d'autres prophètes, il y a aussi d'autres écoles où ils ont lié na esprit à Python. Oyo wapi moi si wana bande ko prophétiser le biba Paul baza basali nzambe bolanda bango mais Paul a compris après que c'est un esprit de Python. Donc mutako za la peine à esprit à diable azana babokoko biloko na bango basimba amona kamakambo. Ça aussi, ils ont fait partie de la prophétie parce que les lois un prophète. Les lois, quand ils sont voyants, mais les lois un prophète. Mais ils ont un esprit à Python parce que quand la personne a la sorcellerie inconsciente, à cause de la possibilité que mon appelle que l'autre makambo ezo kokisama. Yemo quand la sorcellerie activité, mais du fait que ils ont fait partie du monde spirituel, makambo ezo sala makuna ya ba mono ko ba rêve, ko ba ndoto akolo bango salami. Bobi aloba ki salami nzo kanda za na kindoki. On a deuxième partie à côté prophète. Ce troisième partie on a les écoles des prophètes. Nakati ya école tozana école ya Jean-Baptiste. O bakati mutu. Bakati mutu ponani. Aye ko ebisa roi moi si ozo za moi si ndeko na yo. Ndeko no aza en vie. Tout droit comme ça. Basuka na okata ye mutu. L'école de Jean-Baptiste. Ça c'est une école où il faut que ba prophète ne soit pas zolanda biso na ba pasteur na ba évangéliste ou ba pesa ba prophétie neti toi n'état laïque ou ko se retrouver na prison parce que so dans école il y a Jean-Baptiste un jour soki ba kati o mututé ou ko se retrouver na prison parce que Jean-Baptiste est un apesi prophète prophétie par roi pozu moi si abatu et puis moi si on a un frère na yo frère no za vivant au ko zoyete roi et dérangé qui était mais Jean-Baptiste a quitté que Hérodias moi si au bazui à roi et dérangé parce que lorsqu'on donne un message ngala ko pesa message awa na moni premier ministre boye mais yeba ke na kati ya chef nyonso roi to président azana batu na simane o babetela ke maboko batu wana na colère ce que c'est pelisi bango te bako sala yo mabe sans pour autant même roi lo bana bango ki bo sala mabe c'est ce que les prophètes et ba évangélistes to ba yele lo ba yibagate. Na sima ya mutu nyonso élevé, il y a des personnes oyo ba klama ko ba betela ki maboko ba lingaka ye na ndenge ya ki ba ko pesa mutu ba kata pona ye. Et lorsque vous venez donner des prophéties comme ça, oko kufa. École ya ba Jean-Baptiste. École ya Jean-Baptiste kakate, eza lisusu école ya Michel. Michel lorsque bake ko benga ye aya ko prophétiser pour na bitumba o ezalaki na kati ya mboka ya tango akabaza roi na Israël ba bengi Michel prophétiser. Michel azoya na nzela si amilobeli ke na kokosa na ngana kokosa ke roi okene akomi liboso ya roi akosi après changer ote roi na moni bitumba ozokende kokufa olia lobata roi na moni bitumba kozama makasi bo gêner bo lukanzambe ya imba mote roi na moni bitumba okende okokufa. Michel akotaka prison parce que école ya ba Jean-Baptiste na ba Michel oyo ez école oyo memisaka ba prophète na ba prison soki prison te okosuka na kokufa poko prophétiser muko musu sur mutu moko ya sali le côté ye gêner te parce que moni femme oyo tango ba prophétiser ya sepelité a préparer moi na yi abiyo ko bina na fiti. Satan se prépare. Lorsqu'on donne des prophéties, Satan a se préparer likolo ya prophétie. Yango moni na kende lelo na loba komba batuté hein. Na kende ko yebisa bato ba pesa bato ba prophétie ali waka ya liwa. Bango na ba expliquer biso te pona nini pouvoir afati ezo sangana na ya kabila. Wana prophétiquement ba lukite ba sambeli pona mboka te. Bazoyela biso kaka wake sinta kapasha kokufa. Na lina yebisa bato wana. Lorsque vous donnez des prophéties, il faut savoir que derrière la personne là, il y a beaucoup de monde. Et nanzela nango faut se préparer. Il faut se préparer. Jean-Baptiste a se préparé. A évité que prophétie n'a pas su et c'est pas moi sur moi sur a préparé moi na ya bini na fête. Fête on a pendant ka bini na suka na roi lobina e bon senge loko nyoso lingi na opesa yo. Et puis roi sala ngo avec un serment senga nyoso lingi na opesa yo. Moi na moi sur katuni mama na yi. Mama na senga nini abi mutu ya Jean-Baptiste. Omoni bisika Jean-Baptiste a kufela prophétie. Lorsque un homme de Dieu a un message Yamutu, maman, prophétie a revolver été. Tu n'es pas obligé à que ceux qui m'ont prophétie, on a tout checké à Mundu qui n'a mutu. Ah, ou tu as le banin. Frère, on a pas fait sa prophétie à Koufate. Président Koufate, aux hommes. Donc, prophétie à Mundu qui t'est. Un prophète ne doit pas intimider les gens. Un prophète ne doit pas mettre la terreur dans Mboka. Non. Et ça, Mundu qui t'est. Prophétie à Mundu qui t'est. Soit pessimiste, prophétie à Boya, Boyinaï. Tikaye. Parce que mon colo Eli, 2 Rois chapitre 1.
Non, yo boy qui est vendu des premières, il y a 17e riz. Ah, na pesa ba verser. Maman, toi on a besoin profiter à moi. Première, il y a 17e riz ana. Babita limité faut pas sambla makasi. Tozo mukanda ya 2 rois chapitre 1. Non, maman Cynthia, écoutez. Bah faux pasteur baza partout, bah vrai pasteur puis bah partout. Ce n'est pas seulement limité. Toujours un babapela bandiko bazobenga absolu de partout dans le monde. Papa tala makam na kuté na ngone église, ba sokolinga mai, tala makam basalinga balatsenga lingwanda, tala vina nga ndenge baby, tala makam na komo kuta na ngolelo banda na kindaki na église wana. Église ni ya minene za na limité. Muto ayebi ke église ya minene za na limité za na kindoki, inaka citer les noms. Toujours mukanda ya 2 rois. 2 rois chapitre 1. Oui. 2 rois chapitre 1. To banda même na verset 5. Les messagers retournèrent vers Ézéchias qui leur demanda pourquoi revenez-vous. Il répondit, un homme est monté à notre rencontre. Un homme est monté à notre rencontre et nous dit, allez retourner vers le roi qui vous a envoyé et annoncez-lui, voici ce qu'est l'Éternel et ce qu'il y a. Voici ce qu'est l'Éternel. Vous m'excusez, hein? Nazan on a mis sur Makassi, mais place tous à Moïse Makassi. Voici ce qu'est l'Éternel. Est-ce qu'il n'y a pas un Dieu en Israël que tu vois y consulter Baal, Zéboud et les dieux d'Akron? C'est pourquoi tu ne descendras pas du lieu sur laquelle tu es monté, car tu monteras, car tu mourras. Et Ézéchias leur demanda, quel air avait l'homme qui est monté à votre rencontre et qui vous a dit ces paroles? Il répondit, c'est un homme avec des vêtements en poil et une ceinture de cuir autour de la taille. Et Ézéchias dit alors, c'est Élie le Tishibite. Ézéchias a dit, Batounaïba qui est consulté Belzéboul. Pendant que Nzamba Zolo Belete, Ézéchias a dit, Batouana ba ok nanzela, bakutani na Élie. Élie a ebisi bango bozonga. Bokende ko ebisa ye roi. Na mboka oyo nzamba azali te po consulter nzambe ya azokende ko consulter ba nzambe ya bikeko bato wana ba tourner babandi ko kende vers Élie. Lorsque babandi ko kende vers Élie babandi ko zonge pa roi tuni bango ngana tindi bino boko consulter nganga bozongi pourquoi babi to kutani na mona mobali moko alobi na biso ke est-ce que nzambe na Israël azalaka te pourquoi yo roi olingo consulter Belzéboul? Ézéchias a fait des raisonner. A tout le monde, mouton à la tindine. Babie à la tirobe, moka ba poil na ceinture mo. Donc, kaka na habillement ya pamba o bazo expliquer. Roi comprendre que mouton ko lo ba makamba boizaka Eli. Bilamba wane zaka à reconnaître que c'est Eli. Donc prophète ba ko reconnaître ye kaka même ne lobeli. Même lorsqu'il donne des messages, vous aux autres messages, vous comprenez ça, c'est Dieu qui parle. Vous voyez? Parce que lorsque vous venez dire que Namoni Cynthia Kapacha okufa. Namoni Martinez a okufa. Mais il faut donner aussi les pistes de solutions. Parce que lorsque Nzamba a sa prophétie, Namoni Liwa a pesi habitala. Tel a okufa. Nzamba ko loba peki omoni po akufa te. Il faut ça la boyer, il faut ça la boyer, il faut ça la boyer. Mais message Nzamba yé sans situation atténuante et sans grâce. Donc message est sans grâce. Nzamba la gisika ke o ça la crise o kufa kalamingité bozomona mutu moko azokufa kalamingité bozomona mutu moko azokufa kalamingité. Non, message ya Nzambe soki ye e yakana comment est-ce que mutu ako sala pour ayeba ko bika ayeba ko kutana liwa wana titu na message. Voilà un peu les écoles des prophètes. Donc na kata ba école wana tozo ko mona sous école moko ya ba prophète ya mayele. 2 Samuel chapitre 12. 2 Samuel chapitre 12. La Bible dit, l'Éternel envoya Nathan vers David. Il vint donc les trouver et lui dit, il y avait dans une ville 2 hommes, l'un riche, l'un pauvre. Les riches avaient des brebis et de bœufs et très grand nombre. Le pauvre n'avait rien du tout, sauf une petite brebis qu'il avait achetée. Il nourrissait et elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle a mangé de son pain, buvait sa coupe et dormait contre lui. Il la considérait comme sa fille. Un voyageur est arrivé chez l'homme riche, mais le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou ses bœufs pour préparer un repas au voyageur. Venu chez lui, il a pris les brebis du pauvre et les prépara pour l'homme qui était venu chez lui. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme et il dit à Nathan, l'Éternel est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort. En outre, il remplacera les brebis par 4 autres
puisqu'il a commis cet acte et montré sa pitié. Nathan déclare alors à David, c'est toi qui es cet homme-là. Voyez? Nzamba tindi Nathan ebisi Nathan kende ko bisa David lokola zui mwasi ya bato abomi soda wana azokufa Nzamba lobi bongo. Mais prophète afandi abandi raisonner roi nake pas roi bo nebisi roi ozui mwasi ya bato okufa mabomi ngata ozomona. Mais na prophète Nathan bakisi sagesse. Parce Nzambe si atindinga po moni ya Nzambe ratakate ya Nzambe ko kende kake kokoma Eli a commis pas Jékeste Eli a coûté na bato na nzela ba commis si message. Professeur sa revolver te. Un homme de Dieu va mettre la terreur na mboka na nyokufa non. Ozomona ce qu'on attend chez sagesse. Olia ke ndoko sa David na moni ozumwa sa batu nzamba lobezo kufa te. Nathan ebisi David boy. Na ye ko betelo lycée roi. Patron moko na bambongo na ye. Mupaya ye kotala ye. Azalaki na bangombe na bameme. Olia zwa bameme na ye tongombe na lambela mupaya te. Ya ke kozwa meme ya mobola moko azaki na suka mboka ya bomeli mupaya na ya le. Est-ce que mutu wana sali bien? David a beti na mesa lobi mutu abongo azo mériter liwa. Pe à part avant kufa. Fois zong sana no biloko wana 4. Abomi meme moko ya mobola. Akozong sa 4 après akufi. Après Nathan ebisi mutu ango iyo moko. Ozomona. So na moment wana roi comme effrayé directement roi parce que bilamba abandi ko senga pardon et pas na Nzambe. C'est ça la prophétie. Prophétie za terreur te, eza pe revolver te. Il faut ya o chango mutu na kingo. Donc prophétie comme il faut kakandi madonde na yebo lelo na ye na message moko kaka ya ko yebisa frère wera. Donc fandima. Mama, oni ma kitoko, olga kabelo. Eba mama, kabelo kitoko, olga kabelo. Partout bozali. Ah, toi, on est dans le système, il y a Internet. Tala. Ah, toi, on a poto. Mboka qualité. Ah, on est là contrôle. Kabela mabe, et le canal frontière. Et qui est dans l'aéroport. Voici. Ça de Gaulle. Et bon, quand il y a un lobby. Olga Kabelo. Kabelo, il y a original, il y a solo. Il y a Milai, il y a ma mère boss, na talo malamu. Soki olingi, kaka na internet, partout zali, commandez Kabelo na yo, il y a Olga Kabelo. Tala numéro, et comment miana. Benga, batindeli yo, ufuti mbongo na yo, to, ufuti mbongo na yo, batindeli yo, kitoko. Kabelo a kitoko. Olga Kabelo. Oye, c'est la kakadasha, Olga Kabelo. Oh, Beyoncé à Chaka, Olga Kabelo, Shakira, Kaka Olga, Shakira. Et puis aux autres, message prophétique, et ça message oyo, et ça te que na mesure de grâce, que nzamba le verset la boue pas bikate, et ça yango moni beaucoup de ces prophéties là, et kokisama nangote, parce que ça ba prophétie on nzamba pesa te. Yango na ebisi yoke ezana ba prophétie on nzamba pesaka ezana oyo bato ba osala l'esprit ya piton bazua biloko na banga bokoko ba uti kozwa ba kisi na bango bazopesa bato ba prophétie à part wana tozoko kuta sous prophétie ya ba aventure oyo nyoso elekaka muta imaginer à raisonner ya sala émission à le bablo mo po bato ba chaika. Voilà. Merci Moto Nzambe pour l'éclaircissement et ça dit vraiment bien et puis les bikisa bana Nzambe belé to moni émission au pasteur Moïse Mbi la réserve de l'Éternel à Salaki balobi na simezalaki na hippocampe. Oui, hippocampe. Nyama wana kekozaki na sima émission na ye na kati ya ndaku et tout balobi sirène ye wana mwasi na ye wana mambo bimi ebele na ebité moi tant ils allaient pour na pasteur Moussou et belé bazara mboko te on dirait à la une c'est toujours le pasteur Moïse Mbi voilà. Bon nzembo bolingo ndanga o ezara bolingo nangati bolingo ndanga. Bon, je pense que je pense que au moni congolais tozaka biso biloko wana penze za moi pas sur na ba Nigeria na ba mboka mususu ngana ko bisabana na Nzambe boy. J'ai toujours dit il faut que to comme na niveau ya ko kende ko bondi la Nzambe
pour na consulter basali ya nzambe kokota na l'église pe pour na vanda bien faut luka ko consulter nzambe parce que si photo bando yoka mututela ko azoloba makama mututela bakoza na baranki na bango biso toyebite mututela ko zala na azolobela mututela parce que azana besoin baise parce que azana besoin batu batala ye mututela ko leka na émission pour na mututela parce que ayebi be intérêt o yazana ngona simabike non émission mo fona sala ngona YouTube batu bakotala ngo epesa nga mo ba vie renommée nanga natala banani nako critiquer banani nako chaka mais peut-être biloko wana nyoso izo profiter de l'évangile ya Christ parce que lelo oyo ba croisade des ali susute tozo zela batu basala ba croisade asali croisade moko batu baye andimisi batu wana Yesu ayambisi ba mama tala ba mosquée ndenge koti na mboka ba mosquée zalaka bongo te kala ba mosquée zalaki na rond-point ba mosquée tozo bangango lelo tala ba mosquée tala comment est-ce que ba jeune batondi na kati ya biloko wana na kati ya ignorance ya ba makambo bango ba maîtriser te tout ça c'est parce que les pasteurs batikal na kati ya ba aventure ba évangéliste batikal na kati ya makamba lukuta makamba ba baise. Bon, moi tout ce que je sais natala ke mission. J'ai vu une sœur Moutayambi pasteur Moïse Mbié que j'ai sali en passant. Na kati ya émission wana eza na kati ya ndako. Eza na ndako ya pasteur parce que Ayambi na ndako na ye j'ai vu le début ba koti na mutuka tina kati ya ndako. Na kati ya ndako eza na hippocampe. Hippocampe wana selon ba recherche ba grec na ba romaine pensaient que l'hippocampe était un tribu de dieu de la mer. Poséidon donc Neptune. Yango ezali moi nyama moko wa mukie oyo bango ba considérer kaye ba romain na ba grec bazo considérer nyama wana comme nyama moko ya force ya chance hippocampe tu wana moni na kati ya nini ya œuvre d'art wana na kati ya ndako ya Moïse Mbi je crois que ba œuvre d'art wana na bandako ba tebeli ezali mais hippocampe tu wana o bato ba benga keza sirène bilo mususu ezate que non il faut ka totika muto ya lobi lukuta eza sirène est-ce que sirène yangwana wana eza hippocampe so yebi yangote beta na Google sala ba recherche ko mona nyama wana ba benge hippocampe ba grec na ba romaine ba considérer on la tribu moko ya banzambe na bango et bazo considérer comme un animal o ya za considéré comme un symbole de force de pouvoir même ba asiatique et pas na bango ba considérer ka symbole comme symbole ya chance. Donc tout comme les asiatiques les marins voyaient cela comme un symbole de chance. Hippocampe. Donc c'est quelque chose que tu dois faire des recherches au komona yango na kanisité que il faut parce que je suis un homme de Dieu na la mugi na tongo na yesko boye te eza sirène. Bon, vous savez lorsque vous dites des choses vous n'avez pas confirmé, vous n'avez pas de confirmation à prouver cela so ba bengo ba biso yaka expliquer biso ce que eza sirène par rapport à quoi parce que nyama wana ayebani eza lokola libanki eza lokola tilampia mais lorsque vous dites que eza sirène vous voulez seulement prendre ça pour salir la réputation ya homme de Dieu. Donc parce que tout ce qui bouge chez le pasteur Moïse Mbi et ça donne le sujet. Nyonso wana ezo bakisani na via bana nanzambe. Ponde to vaninga na yo. Tozana batu musuba olanda biso. Abotate, abalate. Vie eza compliqué. Mususu wana besoin abika na maladie moko boy. Ezana batu musuba olanda ngano na kata mbete hôpital. Nde to sala émission yo, foye ba yango. Tozana bandiko bele ba olanda ngano na mbete hôpital. Ndenge to sala émission boy. Toutes ces personnes là ont besoin de ça. Et loko moko boy zaki na kata ndako mutasala émission na ye. Vous prenez ça eza sirène. Mais eza nyama oya yebani hippocampe bo sala ba recherche est-ce que fonga pena yawa na bandaka ko confirmer que eza sirène na kata ndako ya mutu vraiment atasoka zalaki magicien atasoka za yende mutapesa ki c'était babetaki Yesu. Est-ce que faut toujours dire des choses oyo ezomona na ke lukuta yango yo na misu. Bon hippocampe wana Neptune wana oyo a chaki na kata ndako na ye asale mission ye moko tanga asale mission ayebi kende na boye ayebi ndako na ye bien. Ba caméra ezaki mon côté, il y avait 3 caméras et tourné na telle émission parce que tant na yoki ngo te asali émission nda kunena c'est ah sirène. Ah non, faut tout se repentir. Vous savez, il y en a beaucoup qui se pèlent sans embêter. Ils ont contribué même pas l'évolution il y a évangile. Ils ont sunga même mutu moko tazana ba problème à solution lorsque vous venez faire des émissions comme ça contre les autres pour na minimiser bango. Moi je pense que ngai na dénoncer ka ba faux pratique. Na kati église, mais je ne dénonce pas ba makambo ezana kata banda kwa batu. Je pense pas que je peux juger quelque chose na ndako ya mutu ndengwana et puis ezapi sirène te. Ce que ça que sirène ya sirène to mona ka mwasi moko boye na lopele. Ah, on allait comprendre. Ah, moi, si on a l'opélé, moi, ça, on a l'opélé, le roi Mbissinde sirène. Ah, c'est que sirène, on allait peut-être dire oui, sirène nandako. Mais là, quoi, sirène, vous venez, vous voulez toujours décrédibiliser la personne. Vous voulez toujours que moutongo pe ba kitisa en mata. Bon, ce qui peut, il faut
ils ont des problèmes individuels. Bon, je ne sais pas, mais en tout cas, il faut tous se repentir. Nous avons un grand travail à faire. Nous avons fait l'émission Awa. Tous on a des lesbiennes, tous on a des PD, tous on a des Kindumba. Oh, tous on a besoin de toute repentance, bazonga nanzela. Et bon, combien bazoki na bouddhiste, bazoko na bouddhiste, combien bazoko ba magie, combien bazoki na bandaka banganga, combien baoluka bambikudi, combien na moment de bisotofandia, bazana ba problème, azo raisonna ki luka marabu. Ce parole de Dieu coutier, ako bika, ako zonga na kati anzela, ako tubela. Est-ce que photo tika la na kati ya ba aventure ou ba, ce sont des aventures. Aujourd'hui, je vous dis que les aventures oyo ezoyaka simplement pour na kokomisa batu mususu ba incrédule bandi melanzambete. C'est un travail du diable. Misala ya bongo. Ngana dénoncer ba faux pratique l'église. Ma sœur, ba sokolio makolo. Ba koti en église ba pakolo ba wili. Ba koti en église ba kangiso bitendi, ba meliso baji, yebaka ke ba pratique wani za nango diabolique. Mais je ne suis pas là pour aller chercher na chambre ya Mai Kalambai. Avaba kabona penyel lilobani na yebisaka yi na chambre ya Matou Sambola va vivre. Donc vous voulez prendre tout, mettre na côté à diable pour na komisa batumité mama kasi bako mamona neti makamanzambe zaka kabu diabulu nzamba zalakate parce que olebolo bakana mukuse nzamba zalakate mais bo kendeka ko zo basala nzambe boko misa bango ba diabulu. Il y a des faux serviteurs de Dieu, il y a des vrais serviteurs de Dieu. Neti oya esprit ya moi c'est piton na ucho lobela ngona prophétie mais na mukuse bana na nzambe soko zo lande mission oyo soko landa prophète Marquis se frata nzamba lola pambolo. Tout ce que je peux te dire, so lingo contacter un pasteur ou lingo ki une église moko songolo ou lingo lande évangéliste moko songolo, prenez le temps de prier. Nzamba o révéler que muto an aventurier oyo ani mutu nangati oyo na yebiete po nzambe nda mona makambo yo nanga to komona te. Mais surtout bando sala ba jugement likolo ya batu sans pour autant tous un esprit à discernement to mutu moko ko kumba biso na enfer. Donc mutu moko ya yebisi biso makambo boye to bandi ko témoigner yango et pourtant peut-être to bundisi mutu oyo nzambe peut-être a joué ndenge biso to joué te. Et puis peut-être lobby comme biso charge. C'est pour dire que ba nzambe Amen, pasteur. Tu comme il y a ta prédication, tu as quelques prédications au Bombela Kibiso et puis tu Silisa. Je pense que tu as 21 jours où ils allaient vraiment 21 jours et à prière extrêmement dangereux, prophétiquement très dangereux. Radicalement très dangereux pour nous. Je pense que tu as un séminaire moko oyo et bandi penza yango ezali 21 jours oyo wapi tozobondela na bande konso bazo traverser ba moment difficile soki ngonga ezali tokozwa un seul verset pour que topesa ba nzambe éclaircissement na musala oyo tozosala tokozwa mukanda ya 2 rois chapitre 4 verset 1 ezabisika oyo tofongola juste ba verset oyo tofongoli na début mais enseignement ko continuer pour na bande konso ba ko préférer balanda ba enseignement ba Bo sanité. Oui, bande konyoso ba préférer ba bondela na biso ensemble, ba s'abonner na chaîne na biso où ezali prophète Marquis miracle na YouTube, prophète Marquis Efrata na Facebook, ba omona ba direct na biso, ba ko bondela na biso ensemble parce que omoni bande ko ba témoigner nzambe na ba direct. Tozobondela na direct, mutu nanda kuna ya zala kine loko na libumu, ou etambola ebani na bani na nzoto. Prière à direct à quoi il y a eu délivrance mobile n'a bengi moi sans eu délivrance. Donc c'est pour dire que la prière directe on a pesé important bandeko va participer. 2 Rois chapitre 4 verset 1, la Bible dit une femme de la communauté des prophètes cria à Élisée, ton serviteur mon mari est mort. Toujours d'abord délivrance de l'esprit des morts parce que ban en Nzambe belé ba baraté ke liwe ezalaka. Eza ba Nzambe belé ba ignora kaliwa. Omoni kala to bande ko mona bakoko, mona penza vendredi bo ba memi bino Cynthia to kende pa ko na bino mo azana kingasani. Boke pa koko na bino mo asila minu bo tindike na nzoto bo sala ne baje. Lelo bakoko na bazakate. Surtout tambola ma campagne poto mona koko eza pasi. C'est pour dire qu'aujourd'hui soko talibé bato bazo kufa avant même âge Nzamba tshela bango. Ba jeune bazo kufa au contraire ba mpaka bazo tikala. C'est pour dire qu'il y a un esprit de mort oyo bato ba baraté ko détecter comment est-ce que l'esprit de mort est fonctionnel. Esprit de mort ezokota premièrement lorsqu'il y a les péchés. Parce que la Bible dit le salaire du péché c'est la mort. Esprit de mort ezokota lorsque mutazo tambola na vie a péché, azo fongo la porte ya liwa.
baotunanga ba diaspora baotunanga Cynthia Kapashi place nini ya kolala ya bien ezali na ko découvrir place à bien makasi na Mombele Steve Loge pour na bana kin bana partout monde entier botunanga tunanga botindaka tindanga na lukela bino ba place efanda place moko ya discrétion soko komika na 12e rue Okoti vers Prince Ozoke na Mombele avenue Lumumba numéro 6 Steve Loge place à université wana bato bakende ti yolo Steve Loge eza wana masora banka Loge na ko découvrir na Mombele place à bien pour na ba diaspora ba tuto ba na place à kimia Steve Loge mona mboka nda sa libiso to lingite o mundele o manite mona mboka asa libiso place à bien pour na ba tuto ba na place à bien discrétion o yé na séjour na ko lia bien moi boîte eza moi bistrot ezali Loge bar ezali nyos ezali Steve Loge nenge pe na ba diaspora ba lingara diaspora raté en Afrique peut pas yaka au moins séjour au moins nini na otima Lubumbashi na oti Brazza na oti boye bo contacter ka Steve Loge réservation ezawana bato tout balinga rovanda place à bien Steve Loge esprit des morts parce que liwanyo so ya maboko ya batu yangwana nde esprit des morts donc liwanyo so o ezali ya maboko ya batu yangwana nde esprit des morts donc tant tolobela esprit des morts c'est pour dire que liwa ya maboko ya batu so esprit des morts tolobela awa ezaka kateke papa na o remarquer na olota batu bakufa na mona vie nanga complété lorsque muto asala misala et simbate c'est pour dire que ba poser un esprit de mort na misala naï et bon maka misala lorsque muto awumeli na kati ya celibat o ezo azobalate bako poser un esprit de mort na kati ya libala muto o ya ko balate ba même tant aux hommes on a battu na ba boutique ba alimentation j'ai des témoignages ya bandeko o basala ba faire abi papa ba faire nange ba no marché te na ke pa nganga e bisinga boy bazui molimo muto akufa ba kundeli yo na boutique il faut na longolango nganga ya sali délivrance pardon délivrance c'était nganga sali babenga ngo exorcisme nganga sali o ya bakisi boutique bandi ko fonctionner bien mais papa akufeli bana mibale akufi mona liboso akufeli mona mibale ayi ko lukanga bi papa na benga nganga sala ba travail alobaki esprit de mort mais ta la boutique comme ko tambola alimentation munene ba client ba zongi mbongo zo mona na mebana ba bandi okufa surtout to landeli to ko kutaki na kati ya ba prière pe prophétie réellement nganga za ina raison nzamba zo bana biso c'est un esprit donc na monde de ténèbres na monde ya kindoki bazwa kapé esprit ya mutu akufa baye ba tche liboso ya boutique bakozwa molimo ya mutu akufa baye ba tche na nzoto ya mutu o remarquer que mutu nyonso asala na vie na ye ate loko mo tikala osimbate donc vous trouvez réellement l'esprit de mort na kati ya misala na ye esprit de mort na kati ya vie na ye esprit de mort na kati ya makamu na ye donc tout ce qu'il a fait ate loko mo tikala osimbate donc directement vous comprenez que c'est un esprit de mort c'est un esprit de mort donc ndeko azoko expliquer que esprit de mort oyo nganga mutu ayebisinga ngona prophétie na message na yeke bakundelinga molimo wa mutu akufa biso to mutu bondeli poto benga esprit de mort na ndako nzamba lobi non donc yango mama esikonde yango moni cimetière yango moni même bato baza en esprit bazaka makasi to na mukilia baseli satana tombola bango ba cimetière na bango ba bomba kango pourquoi pour na ko éviter bato musuba kende ko exploiter esprit ya mutu wana bazo ngo banda ko utiliser voilà ba cause esprit ya mutu akufa ba utiliser c'est pour dire que ba ko invoquer yango ba poser ngo likola boutique ba poser ngo likola vie ya bana Domonika bana na yo misala na bango nyonso esimbité vie na yo nyonso esimbité ba cause esprit de mort ba imposer likolo thème na biso eza délivrance de l'esprit de mort parce que na kati wana tozana bana na nzambo papa na sala ka mbongo na nga kotiki ndaka na ebité depuis na komi na mboko depuis na zana isiko nyonso yanga na osala les obeba c'est pour dire que na kati na ngoto ko décortiquer ah la Bible dit une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant ton serviteur mon mari est mort et le créancier est venu pour prendre mes deux enfants en faire ses esclaves là tozolo belana nous esprit de mort mais là tozolo belana la mort papa oya kufi mutu anyongwaye na sima na ye ayiko bisa mwasi neke na yeko zwa bana na yo na komisa bango ba wumbu nanga parce que papa na bango azalaki na nyongo c'est pour dire que papa za na nyongo na ye afutite akufi liwe zuye vie ya bana komi en danger vie ya bana komi en danger pourquoi c'est parce que papa tikaki contrat moko atandenga akufi wana molimo na ye ba kokende ko invoka ngo epesa ordre po bazwa vie ya bana na ye ozomona ba ko invoquer molimo ne il faut pesa ordre parce que yo tikaki nyongo soka banga kinza mete ba ko invoquer molimo ne epesi ordre yango ozomona bande ko bele ba olanda biso na yo
papa tata moi si na biso banda ko loka biso si akufa mais banda wana ti le loto lota ke pe vi na biso fongwa mate parce que aujourd'hui bana nzambe même tant bato ba lobela ba repentance bana nzambe kanza ke soki to beli moto muto aloka kwa kufi esili non eko esilité to ko landela ba contrat comment te kabino ba loi to détruire ngonde bomoni clair ndenge moko pe bana nzambe belé ah pasteur bino tant boya ka pe na télévision beauté à mingi délivrance repentance beauté yango mukie fo beauté à repentance mingi repentance ezana kati ya délivrance lorsque tu viens tu te répands na boma batu na yiba na longola bazemi après wana il faut un délivrance et ça la maya ko bengana esprit de mort parce que tant muta longoli zemi asopi makila muto ye moko na komi maudit parce que nzamba ibisi kayen ndenge makila ya ndeko no abele sopadi na se mabele maudit rio nyonso kolone ekobota ti donc batu nyonso balongola bazemi kaka repentance te il faut chasser dans nzoto na bango un esprit de mort soki te misala ne bando beba nyonso bando sala 5 ans 10 ans après il faut beba nazo biso mamba solo ya ndikate bandeko nyonso baolanda bayebi ke ya ndikate bayebi ke monolo beza vrai donc na fongoli porte mususu donc na kati esprit de mort il y a beaucoup de choses tuna bandeko o ezaki amelaka kisa longola zemi siko zemi one boya zemi boye mwana wana botami soki babengani esprit de mort likola mwana wana te mama ne na papa ne de aba fongoli les portes aliwa mwana wana ta kufite misala na kosaleka simba te parce que ba boma spirituellement si ba boma spirituellement si ba teka ne pas satan ba wanga na bazemi ba bilo na bato ba wanga na bazemi surtout que o ba melaki kisi ba longoli longwete siko ba moni ba moni mwana wana siko azobela ba moni mwana wana siko abela kabelaka to via mwana wana makamezo simbate bokanga bandoki ndeni un esprit de mort là c'est pour dire que lorsque mon ba longola ba 4 ba 5 miso ba bosana nombre donc lorsque bazo sala biloko wana l'esprit de mort est s'infiltrer et s'est planté il faut muto aller kana délivrance repentance za katike papa na kotanda kwa nganga na zo mobali ya batu tango zoki mobali ya batu c'est ils apportent l'esprit de mort au fond là qui la Bible dit le salaire du péché c'est la mort d'abord un esprit yango mona raso bimina mobali ya batu ata bokabwani soko leki na délivrance te osuki na repentance c'est pas pasteur non mobali mususu ko ya bato mobali mususu ko ata kosio to kabona mwasi danga so landeli lukuta c'est pour dire satan ko ya abeti yo caché wana yo lokolo bandi na mbala bato continue salelanga yo bebisaka ba foyer bato pour satan lokolo linga libala te akozo yo instrument na yi bebisaka ba foyer bato bebisaka mabala bato donc c'est pour dire que délivrance est une nécessité donc na service il y a délivrance de l'esprit de mort to ko fongola beaucoup de parties parce que na kati esprit de mort tozo mona bato lokola Naomi na mobali na ye nzale koti na mboka na bango bango babimi bake na mboka mususu na mboka oyo bango bakei ezalaki mboka na nzambe te nde bisika bake kuta na rito bake na mboka ya Moab siko na mboka Moab nzambe lokola lingaki ba Moabiti te bazaki na sécurité lisusu te Naomi akufeli gishilona mashilo bana na ye akufeli mobali na ye c'est alors katikali na ba belle sœur bana ba belle fille na ye Naomi ndaye kotikala na bana basi oyo batikala kinayi siko tanga tikala na basi ya bana na ye Naomi atele obi eloko memenga nzala nzale memi biso awa pe na kufeli mobali na kufeli bana na tikala na ba belle fille danga ayebisi Orpa abitala tokende Orpa na riti tokende na bino na mboka nanga Orpa boy rita ndimi abinzambe no ko manzambe nangai Naomi azozonga akomi na mboko abanda kovanda tango azokota bato bayeko yamba Naomi abibobenga Naomi te bobenga ngamara qui veut dire bololo c'est pour dire que j'ai perdu tout ce qu'il avait tout ce que j'avais habitant na bimakia na bimena ba grande richesse botala na ozonga maboko pamba un esprit de mort et ça la rabongo okota libala au balio zakina mbongo après libalo tikali maboko pamba bando balavier zo marché souté il faut savoir est-ce que tika kinzambe quelque part est-ce que c'est un esprit bande ko zelayo na par rapport à ba loi et famille nabino que lorsque boko bala boko vivre pauvreté voilà donc tout ça to ko découvrir yangona service intercession ba outil déjà na 2 semaines ya ko bondela pona toutes les familles bande ko batindela biso ba requête numéro ya prophète yangwana bande ko nyoso oyo ba ko benga biso pona ko leka prophétie pona ko tinda ba requête na bango ko leka prophétie eza gratuit et puis kobondela pona yo pe eza gratuit pona ko éviter ba interprétation ya batu mususu na zobela nde mama mo benga bi papa na obela na lingi na bengi ba prophète po bondela pona ngaba bika na pesa mbongo te to bondela pona yo sans problème offrande lorsqu'on prie pour toi c'est obligatoire que tu peux donner une offrande dans le sens où je reconnais que na sengi le sambo ba bondela pona ngana pesa soko za na ngote ba ko bondela pona tu appelles c'est pas un problème bande konyo so bazolanda biso partout avant pe obenga ubondeli parce que makamto lo ba yangwana ubondeli nzamba révélé nzamba la kisayo soki prophète makisa za nzambe so aza ngambo wana nzamba ola so wana mobenga ezate parce que au lieu to tikalaka wana tela za nzambe te tela na nzambe te vous savez tant bloko wana zo salama nous avons besoin ya ba croisade to ndimisa batu Yesu batu ba bika
ezopesa bato distraction nzamba pambola bana nzambe nyonso balandi biso partout dans le monde nako rappeler bango le comment très important na YouTube na bino bo s'abonner na chaîne na biso Prophète Marquis Miracle kuna vraiment beaucoup mona o ezali ba émission et puis bo s'abonner na chaîne na biso beaucoup landa ba prière en direct nzambe alola pambola bande ko nyonso balandi biso partout dans le monde bana Rehoboth moko ya l'église na biso na France na prophétesse Marlène nzambe alola pambola bino namoni Papa Nangai, Polydor Saïdi, depuis Boston. Namoni bino bozé belé, Nzambalola apambola bino. Merci beaucoup. Merci. Donc comme Nasuka, lidoba ya motola Nzambe, en tout cas édifié, fortifié biso. Place au fait aux aïki na moi bambeba, moni ba jeune fille surtout ba beti bino moi hélicoptère mo reuti ko leka ah ouais mais kitite. Donc ça la peine descente, likambwana. En tout cas photo le belango parce que simbi pena ya mona na bala kité on a so ba complication likambwa bana makila na maboko et tout temps ozo longola makila zo tika na maboko oui bali mwasi me yombo ezongeli yo ça les bandi ko beba moi si déjà zoya za na problème spirituel longola bazé mais so pas makila bible zo ba ke tango kaka ya bomi abel nzamba biseka yeni le sang de ton frère crie makila et gangaka kaka bato balongola bazé mité bongo bato baboma bato na maloba yana bato musu baboma banyanga na maloba na maloba oboma combien de personnes na maloba na ba professeur lokuta hôtel ko fo bomi déjà bato nyoso basopa makila bible zolo ba makila e gangaka le sang crie lorsque makila wana o sopa bazemi ko banda ko ganga yozo papa misala nange zo simba te mais olongoli sabana bato bazemi combien o te na sala repentance oui mais après la repentance faut que délivrance ba benga esprit wana si l'esprit de mort là est longweti yo moni teke nanda ku ya Zaché ndimi ko zongisa na biloko bato avant yeso alobani ke le sali est entré a tubeli na zoka biloko bato ma alobi na ko zongisa kutu ko leka na ko bakisa le quadruple na o na zwa na ko zongisa la bato wana si possible après so ebisi lobiko koti na ndako donc bato musupo lobiko ekota ça demande aussi la repentance les réparations et la délivrance ezaka repentance te bino boteka repentance ezana kati ya délivrance repentance réparation donc yozo bala mwasi kaka pa misala no bloqué nzoka longola bazemi soit yo moko longola yo moko kutupo longolisa bana bato bazemi makila wana koma kuganga likolo na yo pe bana basa bato yo longolisa bazemi okosa bango ko bala bango te parce que lelo makila wana ko banda kuganga likolo vi na yo tango bando ganga ez esprit de mort misala no ko simba te nzamba ebisika ye ndenge makila wana sopa na se mabele lakeli yo si mutu nyoso asala kana mabele même tango nzamba zo pambola Jacob azolo bana yini oko vivre la graisse de la terre mabele o ezaka na mafuta soki nzamba pamboli okomona okosepela omona ke na sawa yo so beti concert plein so sali makambo na yo plein so ata bato ba critiquer ozo matakaka wana vraiment mafuta graisse de la terre graisse de la terre nzamba pesa yo merci beaucoup en tout cas c'était là le Frata Prophète Marcus Miracle TV bo s'abonner papa kombo na fait comme mukusi bato ba luka ngo na internet ça moi mulai bo bongisa na ndeko Jordan ngala baki Miracle TV déjà ça va le ba Miracle TV zebele et Frata TV toko ezala on a débit Tokyo pour bazo réclamer trop merci beaucoup moulaye leki maras to modifier ngo gotika kaka Marquis Télévision voilà c'est important parce que ce que tikali Marquis Télévision batunyo so landaka Prophète Marquis depuis partout ba ko s'abonner rapidement ba modifier ngo etika la Marquis Télévision ba longola pe même prophète tant to koma na croix na tombeau ba ko ma prophète était apôtre était bishop était archipape était ba ko Marquis donc voilà pona ezaka pona kosunga bande ko ba s'abonner ba landa ba émission parce que awa tozaka mukuse mais na chaîne na biso to sala ba prière na milai o ekosunga ba na nzambe nyoso merci beaucoup. Merci beaucoup, merci d'avoir s'abonner, d'avoir partagé, d'avoir aimé ma émission na biso. Merci na bana nzambe nyonso. Tote ane liloba, totika wa loba ki akenda ki azongaki. To sala des propagandes ya nzambe ye moko. Et merci, bye, à la prochaine, au revoir. Capage TV.